Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone est Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et topé bengangai pour un numéro na les réseaux sociaux donc boya ebele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele tokomisa nzambe elongo ebisika bana nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atindaka mapamboli selon psaume 133. Voilà, donc c'est ça. Moment ya boye ezala moment historique à ne pas rater. Et soki nzambe akomi kokundola baadorateur ya kala basali na nzambe ya kala oyo bato mokili bakolobaki no bango baza bato ya kala so nzambe akomi ozongisa bango seke carence toza na carence ya bavrai adorateur. Voilà, toyebi biso nyonso koma te eske nzambe autilisaka Papa Deningonde na nzela na baadoration banzembo lokola bamotema na ngai etondi na posa na yo boya ebele tokumisa nzambe elongo na présence na ye bandeko soki opusani bible elobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement vous allez très bien. Moi je viens par la grâce de la MIFA. Et dans un message moko pour na musicien gospel, musicien chrétien de Tobinga, on va chanter gospel. Voilà. Message en wezanene. Pourquoi na opé ce message en lelo? Simplement parce que na utu ko solo la nan de komoko. Ndeko o na utu pesa bino témoignage balinga ba lexana kisi. Oyo par grâce dia pesa vine na Yesu, abana oyemba musique mokili. To bano sa partage na ya pesa message moko. A pesa message moko. Aota kozwa ba mikolo eleki nde na yo kanisa message mo nga nazwa plus de 10 ans passé na mboko naza na partager yango avec un bien-aimé abanda koyamba ba musicien chrétien na chaîne mo ya télévision na mboko nazali bandeko bele ba yebiye na benga kai pona pesa message wana kala penza makasa ta ba 12 ans comme ça 10-12 ans passé. C'était quoi le message? Bon, je ne vais pas citer le nom du frère. Ça, on a un bête, mais bon, on a un kateme batobele, ba yebin de koana. Chaîne, on appelle batobele, ba yebiango. Chaque dimanche, il va y avoir un musicien gospel. Na benga na partager des messages. Message, on y a gagné. Na vision, nazo yoka. Mbela. Nzamba oluka ba vrai adorateur. Mais a monateur zote. Donc carence penza adorateur. Quand des bibles zolo bezan en Jean 5 il y a une femme samaritaine to ebi solo et à ABC l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Tant bazoluka, lorsqu'on cherche, c'est que carence ezali. Si les lonza maluka ba vrai, ba adorateur bazana ba mais ba vrai, il y en a pas beaucoup. Message nazora ya wana ke nzamba aluka azomona te. C'est vrai qu'aux adorateurs ezali état d'esprit ils ont engagé et âme na corps ya mo Christo ezaka na loyembo te mais particularité ya message on azwaki ezaki plus na domaine ya koyembela nzambe na petit son se faire comprendre eza enseignement ya adoration te mais bato bayebi et sans ser aux adorateurs puis adoration eza nini certainement pas comprendre lo ni na loba aux adorateurs oyembaka te mais tu es adorateur ya Yesu le fait qu'à cause chrétien né de nouveau otambolara na bosembo aux adorateurs d'office et mutoyo abakisi to paza na ministère ya loyembo ya koyembela nzambe koyemba wana te muto sali adorateur mais eza le fait qu'aza déjà adorateur ministère zo accompagner o yazali ne petit so ba comprendre ce que particularité un message on a zwaki c'était plus na domaine ya bayembi o bazoyembela nzambe certainement et comme clair. Alors tozo partager na ndeko alobi na ngaboy amonaka vision moko molili na Congo molili ya kosakana te parce que toyebi yango actuellement molili eza na Congo ya kosakana te mwindu butu moko eza kuna donc ata muto a 0 mètre no mona ete butu molili et na molili wana amoni ba se retrouver quelque bayembi alobi bato bazaki ebele te une affaire à 6-7 personnes ebele te il avait reconnu à reconnaître qui elongia frère Frank Molaja bato nso bazana bambunda frère Frank ayina guitare abandi o gratter babandi ko louer ezaki louange plus abi pendant que ba louer ezaki tellement makasi lokito ke ayoki voix bazolo bana bango que louange bazo sala eza po emema pole de vision ya kokatana message na yana pesa na bayembi na nkolo eza nini koyemba nzambe koyembela nzambe pardon ministère koyemba eza ministère mobimba eza ministère mo bato bele ba néglige yango ba mona ngo neti ke eza juste bon koyemba kaka non loyembo ezali na puissance moko ya kosakana te bato batanga bible bayebi mur ya Jéricho ebukanaka likolo ya louange toyebi yango ekoma kutu slogan po tolobelaka sikoyo louange ekobuka mur louange ekomoma mpole place molili ezali eza louange oyo nzamba azo se glorifier ao tirer gloire bandeko bayembi boza capable toza capable ya komema mpole na molilo eza na mboka Congo kaka na ministère ya loyembo toza capable ya komema mpole na mboka ya Congo adoration na mboka Congo il faut eza restaurer parce que kufa ebeba oui ekufa mais ba adorateur ba baby sa ministère adorateur baza soute na mboka ekufa ekufa bondi melanga ekufa bato bazaki na fardeau wana on nzamba confier ki fardeau wana
baboma yango bakoma ba pasteur batika ministère bien que continuer toujours koyemba mais lotomo bango bapesa bango ezali ya adoration batika yango ekufa Nzambe pour interpeller mutu Paul on la mutu na kufa utiliser n'importe qui a utiliser même n'importe quoi mpunda bala mazala mutu te maloba pour épargner bala na kufa tant ba roger baga ba na ko ganga surtout na batanwana bato bile ba traiter bango de malades, des jaloux, des orgueilleux, des perroquets, mais pourtant c'était Dieu qui l'utilisait pour interpeller bato. Mais malheureusement vous comprenez le message n'a été la fingaki baloba nyonso ba koloba pour nzamba tinda mutu faut mutu za parfaité. C'est pas parce qu'il a des faiblesses o po boyebi mabe na emo to po boyebi ka yibara période moko boy to azwara a lingara mwasito a salara nini ya ezaka ba exemple ezate ke eza bongo nde azadi nyete ya koloba de la part de Dieu. Non, c'est pas ça. Nzamba va utiliser n'importe qui. Donc adoration kufa na mboka il faut les restaurer. Et nzamba loba ministère ya koyemba wana louange adoration eza capable na capacité ya komema mpole na mboka. Donc vous devez prendre conscience bozongisa Yesu nesika na ye. Que Dieu nous aide. En fait, c'est ça le message. Vous partagez en bandeko, s'il vous plaît. Conscience, il faut ezonga. Ou carrément Dieu va susciter. Bon, déjà, il est en train de susciter. Hein? Armée à Sika. Ezala. Dans le ministère, il y a prédication. Ezala. Dans l'Oyembo. Dans le tombe, la topa zubimisa. Ba oya Sika. Armée à Sika. Oyo ekoya ko mema gloire na mboka pona lokumu na ye. Do bandeko soki bo se ressaisir conscience ezonga botika ba milette bozongela Nzambe na nzela na repentance na komikitisa. Le Seigneur va vous restaurer et mosala Nzambe kosalema. Mais so bomoni que vous allez rester bisika o bokoyaki etalika abino. Mais sinon maboko Nzambe za kufungama po yamba bino. Bandeo babolingo nalingana chité na eloko moko na utu kopesa message awa sur musique et pardon message pas na bayembi na nkolo par rapport ya likambo na koyembela Nzambe. Lorsqu'on chante pour Dieu, il y a que Dieu qui doit tirer gloire. Lelo esali ke bato bazungolu ya koyembela Nzambe, mais malheureusement la banzembo na bango Nzambe o tirer sur gloire te. Pona ba réseau songolo pakala. Déjà, tant aux ombela Nzambe, ok? Na oyembela Nzambe wana oluki succès et du coup ok simbela ngo kisi. Dieu n'y est plus. Peu importe sur sanzembo et inspiration parce que belé banzembo bazwa ezate ke sata mutu apesi yango déjà sata na pesa akopesa mutu nzembo. Et je parle ya talent ezala na nulikabo o Nzambe achekati ya mutu, ok? Donc mutu azana likabo wana azana grâce wana c'est clair que eza inné. Donc a robot nzembo robotama automatiquement parce que azana ngokati naï, ok? Donc c'est Dieu qui a mis ça en lui. À cause de l'inspirer et de la part de Dieu à Saline Zembo. Mais tant que vous simbelango kisi par exemple, tant que luka et ça la succès et du coup au côté banzela mo sungolo par l'anza ma retirer sur gloire de. Moi ba problème toi na ona mboka o isali ka adoration be balelo. Na bité so bo comprendre bande ko na ngai. Et na o mela wana te parce que zali mate ya to pa enseignement ya mambongo te mukonza mo linga. Na wana lo bankonza mo linga to ya to lo belango en loin en large profondément. Et na lingi juste na meka ko signifier bato
tope ko expliquer impact nini ezalaka tango bazo glorifier nzambe to bazo yembela nzambe. D'abord nzembo ya nzambe rôle na yango. Omoni ta muto zo yembela nzambe. Nzembo oyo ya nzambe. Ser Songolo, frère Pakala, bazo yembela nzambe. Objectif, rôle ya nzembo wana ezalaka ya liboso nzambe za glorifier. Nzembo wana il faut rapprocher muto na nzambe pene pene na nkolo. Et bizarrement lelo oyo bayembe ya nzambe bazo yemba me bato mukili baolo bageno te ezana nzembo nzambe te ya yembeli nzambe te me ya moyembe ya nkolo siko tango yembeli nzambe te yembeli nsika yembeli satana yango moni tango to yembela nzambe te et ba effet kozalaka négatif. Donc du coup bato na place ba poussa na pemela ya nzambe ba s'éloigner na nzambe parce que tango déjà nzembo zo mema bino na ba posa nzoto nana babina ya mokili ezanga tina. Allez-y comprendre. Nzembo nzambe rôle nango ezalaka bit eza po epusa bato pene pene na nkolo. Nzembo nzambe tango betaka nzambe ozala glorifié et une fois que Dieu est glorifié il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Yango bomoni kala tango bato bana ko yembela nzambe na bosembo na ndenge ya solo bo bana ko yoka ba témoignage ya ba miracle nanu boyoka te que frère nani abandai koyemba to sœur nani abandai koyemba maladi babiki boyoka ngono nte ezali renseignez-vous ebele sœur Songolo abandai koyemba miracle moko esalemi na ba concert ba blo wana esalema ebele ezali même na Bible ezali Bible lobi na biso David abando betali ndana milimo mabe zobima na nzoto Saül. Pourquoi? Parce que nzembo wana eza rempli d'onction. Nzambe azo se glorifier et lorsque Dieu se glorifie, il se manifeste. Nzembo nzambe tango ezobeta et nzambe a tiré gloire. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Lelo oh malheureusement, tango banzembo mingi ya nzambe ezobeta, c'est pas Dieu qui est glorifié. Il y a un ba résultat zozala négative, to pe ba résultat zozala te. Ba résultat za te, ba résultat za positif te. Et suka na sentiment. Et puis si ka esengo iseki si anzembo ngo bien nzembo kitoko instrument kitoko mungo kitoko esuki ka wana. Charnel, spirit et physique esuki na obongo. Or Dieu est esprit. Molimo. Esprit, il faut la toucher, connecter. Âme, il faut la toucher. Et nde moni gloire e okita. Ne misala ya bonzambe bandi ko salema na ba vie ya bato. Bato bele ba bongola ba mitema na nzembo nzambe. C'est ça rôle ya nzembo nzambe. Et bon oli sabato mitema ebiki sabato ekangola bato. Mais aujourd'hui autoromona et comme amsusu. Bref, et chers adorateurs de l'Éternel, chante gospel. L'adoration doit être restaurée dans Mboka Congo parce que adoration est koufa. Adoration est koufa. Otomona rana izala yangote o. Otomona rana izala yangote. Message nza mazopesa yango wana. Il faut bandeko bayembi babongisa na nzambe. Mabo wanza meza poleli. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Reconnaître ka bisika okoi zongela nkolo nzambe muto a restauraka avec le temps. Botika ba amulette ba grigir ba biloko bo simbi bo zui pour na succès pour na gloire. Botia mo pandi. Bozonga la makolo nkolo aza capable ya kopesa succès, ya kopesa gloire au-delà même. Nkembo ndawa mibale likara ya liboso. Conscience c'est ça la kaka. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que le message est passé. Vous partagez le message. Papa de Lingonde est déjà à Londres. Le 21 concert. Et
Le 21, on a samedi prochain. Oui, oui, c'est dans une semaine. Mais que l'on ah non, attends, qu'est-ce que je raconte dans 2 semaines? Non, dans une semaine. Oh, mais que l'on ouais, les autres sont les 12, sur les 13. Les 12. Dans une semaine. Concert, j'ai le 21. À Dominion Center. Et number 9 de Broadway. Toi, Ebele Tokutana Kuna. Tokumisa Nzambe. Et vous allez sengo mingi. Et voilà, c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse. Passe les mots. Merci. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Viens un jour dans ta face que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi.
prospère dans tes parvis. Je porte tes fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant. Comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.